Congo makambo olali olamuki bache makambo mosusu le bakabu ya l'homme puissant ba yembi nzebo mosusu ba sali générique ba sali boye kaka po ba troubler population congolaise. Kabu ya l'homme puissant vidéo. Ezui partout dans le monde. Merci Nabilo Batoubouzou Libakuya Kolanda Biso Namo Kolomalelona. Ezui zali bongo branche moko to tchelo l'océan du Congo et pas yoto kaba Congo mani esika oto seka moto ya papa lemoloto ekita eziki semisano sur satana na bakambe ye kolo Congo esika automobiliser to sensibiliser to conscientiser to longola ka peuple congolais la bolema et pas yoto tchaka litolo na nzete poete to benga yango malamu esika oto ko sala mosala ya Jean Baptiste et pas yoto ali bongo basinzi lipola ko beta kambela mikono sur ko to beta ka boteli peuple congolais telematango ezali bongo mabe esika oyo to telema ferme fidèle pour le kozela ni c'est quoi ya République démocratique du Congo lokola bakuka et pas oyo to mokundula kamaloba nkoko na biso le laboraire oyo to lobaka na bilo péché fouillé ne que c'est ni place que l'homme repasse ezui la monte religieuse ezui partout dans le monde na chaîne de la libération. Merci encore une fois ma fidèle abonné na biso pe bino na bo s'abonner te bo chaka mongolo to la bilo le sika na yangola boko s'abonner mbala moko bobandi ko zwa biso pe bato oyo bolandaka émission du début jusqu'à la fin bon ko partager ko liker ko taba commentaire ba si je suis pe ba jom tikanzombe alola apambola bilo en tout cas bo s'abonner bo consommer poète bo pesa lycée quoi na République démocratique du Congo na banzo na bolandaki bongo vidéo bolandi vidéo ndé boko mona mama ko lokota mwa mpumbulu na ya masangu boko mona boni makambo ko sala et ali mabete pour lelo to ko lobela yango to ko simba STP to ko simba makambo matali makala na République démocratique to panza penza poké pour biso tuninga ko ba solo j'aime dire tout ce que les gens disent tout mais je dénonce les insanités. Vous informer c'est notre devoir et n'attend réel bo solo ya awa kaka la chaîne de libération mana nangana kunya do ngai équipe pour la thé la chabienne la maman missionnaire papa Michael que Dieu bénisse bino tout moi la mère des Breno notre cher Yako la famille à maman Fololo la famille Mido ba père de maman Yako na libote ya maman Dolo na banzi le 12 kabuya to kozala kuna ko sala mo lombango le 13 azo mo bilini mike aya nango le 12 nde bazana veille le 13 ba kopunda maman en tout cas Yako to kozala violence pour être bilo boyebeke moi ko tambola biso comme na moi ko so kasi to ko tambola pour être sengel to le na ba kolela participer dans la République démocratique bande kolanga pauvreté oyo eza na mboka oyo bakoyeba déranger batute na mboka oyo bazolinga ete makambo ya malamu esalama nini bakoye kosala ya solo kotika bato la nzela ya malamu te bakobenga bato bateli makambo ya bazando bakobenga bato bangobila ngobila zando boma yango tikino lelo situation zando ya liboni boni bato bakomi na balabala bakangi ngobila na boloko
gouvernement misolo boko yiba botia yango bobongisa zando ale ba mama bokoto na zando wana soki bomoni mama libanda bokangi ye bobotole biloko botie boloko po zando yali yo teki na libanda bisika yo moko okotekela bato bosoto pe moko okotekela bato malade ezali bongo na marché ya liberté botali mbongo ebima botonga te ale bokangi bato na boloko bochei bato bakotela kati ya zando bawenze ya mike oyo ezali bokoti bato na kati nde wana bokopekisa bato bateka na balabala te kasi na bawenze misusu batongi mesa motuya ntango nyonso moto akoleka na taxe akokata bato balila mabele bokofutisa bango taxe après bobengisi bamama bongo 100% bozala esika ya kutya bango na pays oyo eza pauvre bato oyo bakoteka libanda toalaka na ndeko moko na banzi kaka awa na océan du Congo papa wana meka akolakisa biso lolenge kani tokoki kosilisa to ya chômage lolenge kani bato batekaka na babalabala bokoki kosalela bango makambo po ete bango mpe bakotisaka mbongo na babiro babino boorganize bango kolukela bango wenze kasi komobengisa bango na babalabala bongo bobomi lisusu population bomoni mama na mao nyonso akolokota masango mais moto eliboso aboni bamama n'est-ce pas ngobila zando monene etikili lelo etikala bongo bolobaka likambo yango te bandeko na ngai mobeko moko bima mwali mabete mais est-ce que mobeko elika mpola biso banyama mobeko eli mpola bango te bato elikolo mobeko mpe yani etalaka bango bato elikolo mpo bango bato basali mibeko efenge bayeba kotosa yango wuto zando ekufa tikino lelo bamama babima na balabala na baprince bakoteka biloko na batelase bakoteka biloko zando monene ekufa ebonga te tina ya likambo lango yebani te bowona kobuka kasi botongi te tikino lelo likambo wana elala bobele boye wana Congo ya biso likambo ya zando elala bamama barevandikaka badroit te bamisepeli bateka na balabala bisiko motuka ekoki koya etuti bamisepeli partout ndenge toalia soki totie micro na biso tolobi totambwisa caméra ya océan du Congo bokomona na babalabala nyonso ekoma bamakala baza na wenza ngaba na parlo même pas na kapela soko outi nzela ya limete obimela kapela na nzela ya se ono kota mombele makala na makala etelema ekangaka nzela soko koti kuna babare bizwi nzela bikangi nzela miyebani esu te soko koti biloko mike mwa bawenze ekanga soki toki wenza matete bamama babima libanda soki totambola komina lemba okoloba kutu te meliyo na meliyo na yolo memema bazando bato babima bangambela babanda lungwa baokili ko bakitambo bawenze koma libanda mais pobo sala mosala yango ezali mabete ndeko na ngai yali mosala kitoko pe malamu kasi boyebaka nde tango te boali kaka soki bolamuki bobuka bobuki ekomi na babasi na bino bokangi ekomi na babino moko bokangi na bamakango babino bokangi bisika ya bino bokangi bisika ya bato mosusu bobuki lokola ndenge bouta kosala opération je kokotanga koti kamba moko lobi fu bato pe bamona ngaki na gouvernorat ale bobuka ba terrasse bobuka na terrasse mo sa je kokoya ba makango na ba est-ce babuka opération komi mbongo pesa mbongo baleli bato mbongo basali bo na ba makango na bango est-ce babuka abukite ti elali nie bato bazongi kaka cela veut dire mobeko la République démocratique du Congo poni ba koto sa te parce que bino moko mi konzi bo mi to samite boko nyoko la peuple lobi balekani bango mibale vice na président waye basali saccage pe lelo basoda balobi ezali mombongo na biso bomoni mama ndenga kolokota mpombula masango na quand vous maltraitez la population congolaise na sima boko yepa na bango ba voter bino na sima boko yepa peuple oyo conseiller lisusu ba voter bino soki ezalaki ngai to konzima Félix asala bokonza bongo muta ko voter bango te si ça dépendait que pas la main boko kende te bozu ba carton na bino vendre pour servir bino mais na ba bureau ba monika basi na bango bana na bango baninga na bango o baliaka na bango ba mais population eyete bomi konza mabongo bongo totala et le la peuple a faible et tika fait le limpato ba yoka kabisote wala ba ko finga mamo c'est asia pour ba kabela ko mo sala papa Michael non eza pour na sawa la tende ko la eza pour la bonde ko liaka niaka ça ne suffit pas nazo vivre te
N'azande ko exister, mais pour la vie réelle, non, je ne vis pas. C'est la honte. Ok, ogoyo laksata mutute lo lengeni yozo bika. Pombo kande permettre biso toza lo lengo tozali. Soki nzamba bominga ina kufi, c'est fini. Bana nga babetika lisolo tozaki na mama. Et c'est fini. Mutu busa bia banda ekoloba kazaki journaliste et le côté. Qui va moi ce qu'elle veut? Lelo oyo bandeko nanga. Opération buka buka. Peuple atekaka mwa mikate na ina nzila. Mwa ba wenza ngwa karchwa babutu ya bakotosi. Tango boko bengala ba mama na bobongiseli bango esikane. Lobi pe boko ya. Bo voter biso. Bobongiseli bango wenze nini. Soki zando ya monene tikino le bongate. Mikolo mileki to lakisa bilo marché à liberté. Lo lenge ni nezana bosoto, lo lenge ni nezali mabe. Na yeba kate ba mafato kenda pe po muto abandaka mo mama fato ne mutasala ka mo malamu ba o nyoso ba ko ya la zando ya beko lia kambo. Ba wenze nyoso na ba o ya balemba o kuto sans ebungana, wenza monene na wenza mokyoto ba ebungana sans réalité. Ba wenza ngaba olo bakutu te ba bima libanda. Est-ce que vraiment ba bon commerce ba chemba la o? Bakusala mosala lolenge longo bani siko tango bobengani bato ya libanda bopesi bango bazando nini boweli ko bengisa bango kasi na sima botalité lobi ko be bango ezali boni bino boko lia na bana bino na basina kasi bango pasipema bande ko ngai tozoke na likambo etali enrôlement bali ko beta sete kasi kelasi ya bane banditi bato ba okele ko s'enrôler lolenge kani lobi basala kite babia li lobi bango basala kate kila sepe bandaki mokolo mwa lobi sikoyo boye bisangai bino boko bakisate et ali bobele 1 mois machine moko o ezali ko kale bato bako kelo lengeli boko luka mapona mengo bato ba voter to boko luka bato ba voter te bobongisa tant o ezesu ya kokosa bato te population congolaise a telemi ndeko yo muto tuna kingai olobi émission sali oche ya miska na lobi te ndeko ngai ke fuka na lobaka ndenge na chi wana comprendre ete ali na débat moko ali ko salama général Ramazani moi c'est na yebolani ndenge ndeko a symbole donc eko inda kuna na este bato bali bako kotela babokilo bako kotela basemeki bako kotela bato babango yango ndo komona ke etumba ya Congo yali etumba oyo ba congolais bango moko ba kambia ye kolo Congo nde bako bundisa este ya mboka. C'est quoi essayer na ba congolais concert to bengala bato wana poto yebi bango tango to ko senga misolo boko pesa biso te boko lingaka boleleka maman c'est vraiment comme un problème maman c'est malamu bakanga yata kokanga maman c'est na biso non tango to ko senga bo pia biso ya li façon ya ko aider biso po bolelaka te maman c'est na biso bo consommer au sein du Congo bo tala yango la ba vie ebele soki to zo retour to ko senga te. Mais le quoi bon la tête aux obligés à kosenga kabilo ba poche na bilo ba miso suku ba kombo kangela biso ba téléphone pa ebike ba ko déranger nga non de kozala libre to comprendre bino kozala ngote mais bosunga biso na temps parce que Congo to komi na virage ya mabe soki botiki mboka ekei soki botiki Congo ekei je vous l'ai dit peuple congolais na lingi no na yoka lelo lo lenge pe to salia 40 ans ya IDPS depuis babande komba fruit nini IDPS azali nango o lobi to ko kanisa bango to pesa bango mapona na lo batalo ko bakino na esprit ya bien to lo ba bien biso lo bande ko IDPS est porté ni na République démocratique du Congo et sali nini ya malonga ayebisa ka bilo mukomona lobi batalo so babimi na nzela IDPS asa bato mabe o babimi na mukonga papa Tshisekedi bonzima ngate botala balini yango makamni ba osana Congo école wana eza école mabe école wana otekeli biso ya malamu ezaka moniere na le reste eza na mabe po bazali komema population kaka lolenge oyo elongo bani te ndeko na ngai eloko moko ezali te discours ya malonga na IDPS réalité et puis bato nyonso babimi na papa na ligne ya papa Tshisekedi moi je ne sais pas on dirait makambasa la kabayebi na bango te bango tout na yebi te n'école wana formation penza ezalaki ya malonga ya koyeba yete
tango lobi toko bima boy to bunda ke tumbala biso ndenge to kozwa bokonzi la biso esengeli projet moko lazo tuna tandenge eza wana ezalaka to ezalaka te idéologie ensemble ba concept wala de temps ba soda kawana bazaka dani pour le ndeto zali boy so inga oseya mutabenga tatuninga oseya ndenge obundela kamboka boy sikasoki kimi ekomi na mboka balobi na oma moseya zwa kamba isiko eloko nyoko sala ndeko nanga sena kozanga te eloko mona la tsata ke ko sala mais bango ezali te tolongo la partie de pes bokei bomoni ba député obino bo votaki na ba obanomaki na kacha parlement ba sali bile eloko te ko voter ba loi te be ba bêtise ko sala ka be boy mboke ko kufa balobi eloko te ba député ba fanda kana po megera est sila loko apa pepe mboso azaki wana papa na biso ngeki ndavanda kolobeke kosalaka po bitumbaka ko denosaka ba député ya este botika kozala bino batu boko bundisa bitumbala ba député na chelo abimisa te ba député ya este bino botinda ka mbongo na bino po to bokende kosalaka makamba boy eloko ba député ya este bino batu tikino lelo ba député ya este lokola nzembo bakanga ete basamba te tipe toko kele boloko moko ya lite peuple congolais ya solo le kwa bilo bolingi mapuna mbomoni ya ngonde boboyi trois fois kukao botala bato ba memela bino ba projet wana zo yibata maele ya muzito wa alobi ngana lingi su bato to sangala te mais mituna biso esala ba projet na biso nini to komema na mboka pour ba piste solution oui Félix Akolombo après Félix to memini Félix Alongwe oui oya koya ayeli bisoni to bandaka na kokela de la simana ngwe monani donc il faut tous mutu azana mutu il faut mbala oyo voter utile bino bato bozo linga élection ba député oyo ba conseil la bino makambo ba uti conseil la bino te ya ba nyar bondo bundu te député oyo akoya akovoter ba loi akolia mbongo te pona mabe et puis député akokazo ka misolo meikete peuple congolais ngai océana ko yebisa bino pona kei na ngata ngokuki to bundela mboka la biso est ezo connaître criminalité moko ko sakalate minerai oyo ezo kende lobi na tongo ndeko langa lelo lotili ki bo mona nde basaka na biso ya tribune 13 tribune 27 moi si moko na États-Unis ayaka bete li solo ya tribune 27 ne bela mboko bapesa eloko ezalite bato bayeyi nde kozwa mbongo oke bayaka la politique te poko mamuta mbongo baya na politique te poko mamuta mbongo bamemaka nde mbongo na politique po sunga bato mayele ote ya population bino bokangi population po boyebi ke population ali na bolema botike na bolema mais ngana lobi population congolaise ekokufa na bolema te ekofungola miso boza komona lelo Zakari o lobi afingaki Félix pona koloba la Félix ke Félix aliaka mbongo asala ka la parlement te ngana yela fimbo pola benga la Félix lelo le même Zakari wana pona koluka ndeni ali ampanga akomi Kabila loba bosolo bato bilo bolingi nde bangwana lelo azalaki Kabili lobo automatique akomi Tshisekedi lobo kuna akokoma nani biso tolobi bongo te stop bisika bozali peuple bokokosa ile société tout politicien congolais vous avez un sérieux problème les députés des sénateurs ne croient pas que nomination est gozala ne croient pas que eloko bilo bokanisa bokosala na Congo bokosala yango tolobi NOM tokoyoka ba discours na bino persuasivité oya ko boma génération oyo bosi bo bomi yango na lolenge tout mais boye ba ke temps oyo on n'a pas besoin na biloba la bino temps oyo ndeto ko bundisa bino po kimia ekota na République démocratique du Congo ba papier bozoe nango ba mbongo la bino boko milengele ba campagne na bino boko sala boye ba kasuka nango elubele ya et l'autre côté beaucoup c'est bon c'est peut-être c'est bon que Dieu bénisse la République démocratique
entier du Congo na ande na sukisi na ngai. Merci na Kabouya l'homme puissant plutôt, on échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi Bissap électrique, merci na Pape Dieu directeur à recherche stratégique et Sam Mokonzi pareil ben monsieur la biso ya ko na libota ya mama fololo wa uti biso vraiment maman dangola na mokitene Florence Matondo bido kuna ben Angola bisika oboko le nzambe azana bino. En tout cas tout bunda biso ne sont ensemble bo soutenir biso na ba mbongo na ba prière na ba nina bilo po biso to kene to revendiquer ba droit bo s'enrôler papa ka dimata za ko senga yo au prolonger parce que na un mois biloko bino bo sa ba aventure ko simbate population congolaise face à carte na parce que beaucoup de ko déranger carte on est servir pour ton identité s'il vous plaît bon marché bisoté et puis to pesi bon merci na gouverneur à Sud Kivu moi je suis d'accord to la bela ba marche on ne veut plus bo bimisela biso ba mineur na ba marche to linga ngo sauter to lingi marche te bo boma bana ya bato on ne fait plus ça marche ça la ngo yo na ba na tata na marche biso to ça les alliés pour la libération ya République démocratique du Congo to boy là je suis d'accord bo bobi bato ebele bo bomi se bana bato ebele et lobi bilo boke kunga ko ki malo na course pouvoir bana bato baza na ba prison bana bato baza condamné personne azolande la bango parce que bino bokimi bango alors to lobi to boy ba marche pacifique to boy intérêt na moko bimisa bato ba ke lo boma bango et te notongi et comme intérêt à peuple personne a occupé bango to lobi to boy to télémele avec dernière énergie toko bundela mboka la biso pona ko bengana tout le monde tobi tout le monde au sala tabula rase et nouvelle classe politique et kota pour le salam ingeta na awande asukisi matondo la bilonyo so bye.